bana kin bana Europe bana mokili mobima bana monde entier ozali message euti musika bozala connecté image na bino ya sika Francisco plus que bolingo. En tout cas merci vraiment à Francis plus que bolingo. Merci vraiment à toi Francisco plus que bolingo. Ah non mon frère vraiment je suis au cœur avec toi. Yemoko Francisco de plus. Tous les matériels sont autorisés tout. Et regarde niveau. Kaka ndeto lobaka vraiment ke biso pe ba jeune to balaka. Na biki ba te belé ba lobaki pour na faire Pedro. Hein? Baba na loba trop mais nzamba sungi vraiment ndeka ba lobaki ya nzambe eumela ka metango nzamba pesa ka afongola ka banzila nyoso tout. Donc aleki bango nyoso tout baba ndaki ko tia monoko frère Pedro vraiment aleki a sauter bango akeli bango tina volume 3. Donc yango zo luka libala toujours le sambo parce que nzambe a pesa ka ata eumeli no mais nzambe a kosunga ka ko pesa yo ndinga sungi ndeko na biso frère Pedro. Donc nazali awa ozali ka ke baneli kala mingi te nazali ko kota nazali ko mata likolo. Na okende na ko so ba bilili kanga ndenge ezalaka. Ça super. On y a été à Mopenza. Ça super. Ça super. Mexico ya Congo. Ndeko no vraiment obazolanda biso kaka ndenge na utai ko loba vraiment. Donc ndeko na biso vraiment auti ko bala vraiment ye frère Pedro vraiment. En tout cas pesa na vraiment mbote. Naza vraiment na esengo makasi pona yebi bangune ebele ba lobaki trop si tout un pasteur abandaki ko lobake na église on nzamba ko sala fo bato bazo mabala bato ebele ba lobaki pourquoi pasteur azolo pa na biso pourquoi bandaki pas frère Pedro te mais nzambe ndika to bakaya nzambe umela kamitanga pesa ka fongola na banzela donc au l'équipe numéro 1 et numéro 2 qui ba mona niveau 3 en tout cas nabité loko ni na ko loba na pa bato bazo landa biso et loko ga na ko yikoloba tout d'abord na singi bena merci à mingi surtout na bandeko ndingi bayaki bena ko assister ngai et pesi ngai pe naza plaisir pour la mingi po ndimaki te ke ko leka na niveau po atalaka ndingi to ya ba poto yo famille ezala penda te mais famille ezaki kaka ndingo monika ke église bena yo ya corps de Christ yango la famille to sali combat église ezani combat église eza mode Olivier ezala wapi ezala na Mermoz na métro Mermoz 3 minutes Toulouse quoi na Toulouse oui. En tout cas nazana esengo makasi vraiment kala mingi pete fona ke yamba susu mama la mama na moni ko sali awa okuka ko expliquer bato bazolanda biso lelo nanu eza mokolo nini pona yo. Ai lelo eza jour à fiançailles nanga et ko fiancé nga et pas Pedro. Non pesa nzambe merci pour tout le monde a pas tout so balingani mais ba fiancé ba monter ba kabwani mais nga déjà et ko ta première partie donc on a zo sepela puis non pesa nzambe merci on va senga. Merci. Voilà, tout le monde déjà maman lobby ce qu'on a passé sur ce micro pour papa vraiment. Papa yemo ko yebi bato, ba lobaki pour na yo. Oko loba nini? Bon, ezaka o ba lobaki heureusement maloba na bango ezaki na nzela te ko. Biso toza ba ya nzambe oyo ndenge toloba ke ya nzambe umela. Ya nzambe ya te o ndenge yeka non, e umela pena. Ya ngwana pe mamunyo ezaka temps. Au moins nous attendons na yo ils chaque chose à son temps o siko za et comment pena tango yango ekoki yango na makambo sami nango na bopete nyonso eloki ku tout so bandenge ni mais nyonso bene kei na bopete yango elakisi ke différence ezali ba o ba saila gae na ba o ba saila gae te amen ya biso bene monani ke toza ba nzambe amen en tout cas merci naza aussi merci Francisco Bolingo ba image nenga bozomona quoi. Bon, mingi ngana ko parlementaire na langila batu Toulouse ba yokozuna ngando to commissariat awali donc eto Venezuela kanga la machine de guerre lupango tie pona ndeko na bisobe Pedro Tsungani quoi donc sali bien et voilà ndeka ndeko utoloba ata eumeli ndenge zalaka ka système bakuk ate umeli ekokokisama e yango tebike ndeko autokanga lupango tokende kino na suka tokena système malembe tokokoma ata balobi ata tosali ata bagangi basali bazongisi tokena bango kaka boye na Yesu kaka boye yango nde la sake en Jésus-Christ nous avons la victoire donc tokolonga vraiment. Donc voilà quoi tourner sengo mingi balobi soko monia moninga quand même il faut sepela ezate ko yima ninge zalaka na ba coin c'est pas bon koloba loba pe na ba coin c'est pas bon tango moninga zui sepela ya yope ekeya okoki pe ko welisa oza conseil okoki pe ko welisa kena no liboso boy
ah ngai boke kuna bosimbi nango te muto ye na simake liboso esimbi. Donc voilà tokobeta ka maboko tokosepela. Donc voilà oza ba image ya Francisco Bolingo. Et voilà il faut que sepela na moninga tobeti maboko. Merci vraiment. Voilà. Unanelangane deni Zambe ya Keliada Aeko kela Eva Apambola kibango Lelo mokolo nesengo Ona libala oyo Bango bato simobeko Base pelisi yawe Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe Esengo na likolo Hata na tango na mpasi Mpena mikakatano Miso epai na Kristo Akolongisa bino Hata libala ekufa Oyayo yabo mwana Yaka epai na Yesu Akozongisa yango Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe Esengo na likolo Oh libala libala Eutaki na nzambe Oh libala yaboe Esengo na likolo boke ba news zo pesa mais plus que Bolingo zo pesa ba news moko donc ineti ma solo ya kati o ne sozo na besoin roeba Francisco Bolingo bana Congo ce soir c'est spécial avec le clip de l'ébit toi qui vis de la musique si check ça il y avait le respect de l'émotion sur ces propos que nous posons on peut les décaler chinois te décaler chinois décaler chinois décaler chinois décaler si compté